Nabi mama, nabet la bino di solo, hein? Nabet la bino di solo. Nabet la bino di solo, pour comprendre. Nabet la bino di solo. En tant que la bino komba fi yango e bandeli na suka. Abenga na téléphone. Ouais, grâce mbisi, mobile o azoba la yo, aza mobile nanga. Na tuniye. Mobile azoba langa mobile na yo, oh oui. Mama, moi si na mobile, na linga mobile na tune question. Oh pour nani no lo babongo na vi mama na aide o. Mobile motalinga ka moi si. C'est que mobile na yo, motaye ki grâce mbisi, mobile no nde alinga ki grâce mbisi. Na ebi se question wana. C'est que mobile na yo nde alinga ki grâce mbisi, mobile na yo nde aluka ki grâce mbisi. Nga na yeba ki mobile note. Et puis ce que za mobile na yo mama, pourquoi okangi mobile na yo te? Nabi pourquoi yo kanga mobile na yo te? Pour lelo ata alingi grâce mbisi, oye koyela oye linga balo yenge na téléphone, mais lobi pe alinga ne ka mobile mususuti. Et moi si mususu non. Te alinga na ye. Donc ce qui mobile na yo kanga ye. Yango na lobi bon. Na 91 toza penza na gete o penza kote diambe so mela. Donc to bundi to meli diamba. Donc lelo penza liboma na nga penza en action. To bundi so la diambe materi biso to baluki na mabele na blende na zabowe. Na blende na lati soutien na se, na lati t-shirt, na lati survêt, na lati pantalon, na culotte na se, na lati basket. Basa pote boye la batu balo yenge pola. Oh yo grâce mbisi wana na kobeta yo. Na olakisa yo boni busoba koli na lo ba gros motel. Imbécile na imbécile tout fi. Oh yela nga lo yenge yo kasi po grâce mbisi omona ke na internet o kasi grâce mbisi lemba grâce mbisi ama kasite. Mama o ali bom wana problème hein. Yo yebi vi nanga o yebi nde côté na bunda o yebi énergie nanga o yebi makasi nanga. Pardon? Non, je mange sur place. Papa, ce qui maman, o yebi place nga na bunda, o yebi mesure ya makasi nanga, o yebi dimension makasi nanga, nga na lakisa na yebi so ke nga na makasi te. Ko kansi omoni moto na internet, o kansi ke moto wana makasi te. Internet wana eza crop. Oyela nga lo yenge yo, ozi mobali nanga mama. Mobali na yo, ebembe na yo. Yo kasi mobali basika keka bongo. Non bala na le 25, ba yo doté nga le 25. Le 25 à mois o ya octobre. Ba yo doté nga penza mama ozo attention. Na bengo ko na pese kombo mama tension le 25. Yeba ngo tshana motuno. Bazo ko doté ngai. Dans le 25, il y a un biso na torsi. Au monde, il y a un doté, il y a un pesa mbongo, il y a un sang, il y a un pesa mbongo. Et puis, il y a un pesa mobile lettre. Jour où il y a un débat, il y a un monene. Le 25, il y a un pesa lettre. Le 25, le 25, il y a un makambo. Il y a un peu de bon intimidé. Il y a un bon mais. Ce que j'ai peut-être mobile en pied à cœur, il y a un qui n'a tika. Ce que j'ai mobile est chigolo, il y a un qui n'a tika. Pa mama, quand nenge yo zo kota magasin Gucci. Omi bengi grande dame. Omi koti ba magasin Gucci, omi bengi grande dame que yo za grande dame, moi la femme du boss. Papa mama, nandimi ki deuxième femme, ngai pe na Facebook na ngatala ba publication na nganyo soto ngai pe kaka na ko la femme du boss. Yo lingi yo moko kanga na place wana ba benga la femme du boss. Ngai pe la femme du boss, to ko bunde la boss ngo lelo. Boni busoba ko soka zaki mpiake na ngina bunde na bimse énergie. Soka sala ki neka mo jigolo moko boy. To mo medi diamba moko boy mobile moko pampa na bundele te na soanele kutute na lobele kutute. Aza boss ba bundela kaye. Bande ko na basi hein. Soko moni mobile aza boss. A peso ba 5000 euros, ba 4000 euros, ba 3000 euros bundela ye. Conseil na pesi bino ba serre. Soko moni mobile a peso 5000 euros boy okanga maboy. A peso ko ba 3000 euros bundela ye. Na yebisi yo, maître Botamba. Benanga Botamba, te na bengisi yo te oya makamba basi. Makofi ezo sala malelo vie. Basi apari ba monela bato akanisa grâce mbisi.
azaka na grâce mbiza na internet grâce mbiza makasi te lelo to silisa ngo lelo boyeba ke grâce mbiza za makasi te loba bete fi yango akima na uti Paris na ye na 91 toko bunda terrain yango bomoni terrain yango photo sala ki bo mwasi boniko bomoni terrain na terrain penza bomoni bomoni terrain yango non c'est la tozo bunda lelo toko bunda lelo terrain yango na longoli ba sachet za propre to baluka na mabele lelo no sala ki bo mwasi nanga bo sakana ke boss moto abengi boss babundela ka boss elanga botambo babundela ka boss bande kona ngai na pesi bino conseil mobali soka za na mbongo apesa ko ba 5000 euros amemi oso na magasin sombela ko bilamba cher apesa mama no ba 500 euros akabela bande kona yo mobali wana bande kona nga bundela ye kende na ngotina suka oko gagner asu mobali ngo akomi ya ye boniko boniko soka za shikolo nde na kotika soka za mpiaker na obundele te soka za mpiaker na kobundela mobala mpiaker te mobala shikolo azana eloko te na obundele to na obimisa énergie te na lobi bien mobalo onga na okumisa na Facebook na tous les jours grâce mbisi la sexe la maman de Rachel bébé star moi na pembe famille Kardashian na signature na boyebiti la femme du boss lobi boyoka ke signature ezate et suki na nzela si peta punda to bundela boss lelo boni buzoba ko soko za première dame problème a été na deuxième femme pa ko comme première femme ya bongo te bo pesa nga réponse deuxième femme a comme première femme te bo ba te ki match balukaka match changeaka si c'est comme un neuf bo yeba ngote te bo pesa to solo la nani bo to solo la deuxième femme a comme première femme te bo yebisa nga nani te na lingi ba réponse venanga botamba première deuxième femme akoko ma première femme te bon répondre ngadan hein bon répondre nga première femme venanga botamba yebisa ngai première femme deuxième femme akoki koko ma première femme te match ko baruka te neuf koko ma 6 te tant au monde à 9 et koko ma pe 6 mais voilà viens na botamba yo kanani boss ango kutazaka na poto te azalaka na Afrique azana mwasi na ndako na bana moi je m'en bats les couilles mobala ko bala ta 4 femmes 3 femmes ibongo yango yanga nini na kati mobali alingaka mwasi mobali alukaka mwasi aza boss soki mobali alingi ngai grâce mbizi yanga nini na kati soki aza marié mobali fa aza marié ngaso na deuxième femme moto aza na kwa na ye mama olengi deuxième femme deuxième femme ngo nani grâce mbizi osilisa ngo kande na loba olobi naza la femme du boss ngape mama naza la femme du boss yo so mobali apesa ko 10 000 euros ndenge olobi apesa ko ba 20 000 euros asumlo ba mapango problème ya te tanga ipe match baluka pe na komi première femme pe ba osumla nga bandako po nga pe ba osumla nga ndako pe siko te mama zala no à l'aise pour nanga komi bangla no te ba osumla nga pe bandako ba osumla nga pe bandako ko banga te to aka na 3 mois kaka soki 4 mois toza na 4 mois kaka so na senge pe lopango siko wana na komi lokoso toza nani nozo ba mapango nozo ba mituka nozo ebele zala l'aise mama mama sala nokinga malili to malili to na 0 degré boni ba tricage ko kosa ka bato tindi bato ba leki no se ba ser no ba benga ba intimide nga boni buso bako to ko wele la boss lelo na ndimi mokile ye ba kinga na za deuxième femme oui est-ce que nga ku te talinga nga na OK nga ku na yo ka soni te na sambo akala na aider bato na za deuxième femme oui deuxième femme ngwana ni ya boss ya boss na deuxième femme boss na ndimi ngona nko au moment que nga na yebi ke nga ba pesa nga mbongo na za nga bien ba kipaka ngai ata na 4e femme to 5e femme etalinga au moment na olia na omela na olia na omela na za bien
na osanga mbongo bafuta nga ndako te bafutela nga ndako basala ba dépense nyonso tout na boya yango ata 4e femme na kondima ngo boya otimide bato nga kutu ata baboki nga 4e femme nga kutu naza kuna nga l'essentiel kaka nalataka bien nakendaka baguti tous les jours baversas mwana na nga lata bien bafutela nga ndako nalia ata na 5e femme na oyokela ngo soni te nga kuna 5e femme te babokeli nga 2e femme pour le 25 octobre azoya odote nga babokeli nga 2e eza kutu bien na pembe na yo nako baluka na balusi match kasiko kaka pa mama kasiko na balusi match na comme première femme mais zala no première femme pour nga lingina zaka 2e femme na la tonte na comme première femme mama zala l'aise na posa ku première femme te na posa ki 2e kandina za bona on lia kitoko bato musu bapesa bato kande bomondela bato nalobi mwasi ngalobi mobala mbongo babundelaka ye bandeko nanga napesi bino conseil bandeko nanga basi boyoka conseil ya Grace Mbizi soki mobala opesa bambongo ebele bundela ye mwasi na ndako ayeli show kende na epe na show oyo akoganya azwi mobali soki ozalaki 2e femme okoma première femme boniko ba première femme etufi na kwanga babala ope te eloko te ki première femme yango ya nini yo kasi soki oboteli moto bana nde garanti ebemba kobotela bato ebemba bana ke pesi nga kanda mobala aza na brasa mama ovandaka na poto nga nafandaka na poto mama mobala afandaka na brasa yo ozoluka baproblème mpo mobala aza sur place te mama zela yo kanisi koboti bana 5 na mobali nde garanti kobota bana 5 na mobali eza garanti te soki oboti bana 5 na mobali eza garanti te nga mpe nayebi kobotana botaka naza kisita te ka nde tobandi ka na 4 mois kaka mama na obotele bana ta 4 zala l'aise ano à l'aise omoni bana no baoza bandeko bana nanga zala l'aise tobandi sika nakenda malembe mobali aza na Afrique tala mwasi aboye bakobalo te mobali aza na Afrique yo soki oza sur na yo première femme pourquoi obengaka bato c'est que oza sur no te balingako te c'est que balingako te oza sur no te nga nakobenga jamais mbanda impossible wana na mikitisi wana ekosopa nga mpenza nga nde na star boy nde na Grace Mbizi la sexy la maman de Rachel bébé star ka nde na star boy ka nde naza boy kitoko boy nga nakende ngai nabenga mbanda boniko baloki nga kotulo to nini nabenga mbanda nga star mama yo nde fo oyebanga mpona star otala nga na YouTube otala ngai oyoka nga nayebi yo te oyeba nte oza baba nga na star naolakisa oke star aobunda nga naolakisa oke star aobunda naolakisa mobala aza na brasa yo oza na poto yo première femme oza na poto ngai 2e femme na poto mobala ayaka poto de temps en temps akenda na brasa wana otuni te soki aza na basi obengi basi oyo alalaka bango oyo alalaka na basi na brasa obengi bamakango oyo asibaka na brasa obengi bango mpo obengaka Grace Mbizi donc obengi ka Grace Mbizi kaka yo benga te mobala ya na brasa ti aolala basi kuna na brasa obengi bamakango ya brasa te namoni na star owelisi obenga star owelisi esopi yo mama edimine yo soki ozalaki première femme mama bana obotela mobali bana 5 zala na ndako na bana 5 zela mobali ndenge aza na brasa boye aya ocomprendre zala pose mwasi azalaka pose mwasi azalaka agite te bomoni na ghetto na 91 botuna nga pourquoi botuna ngai pourquoi na ye na ghetto penza na ghetto dans na ghetto penza na ye na ghetto penza côté diambe ezomelama botuna nga pourquoi na 22h ero vedi mabe mpo nga Grace Mbizi na banga moto te nalobaki nga na mwasi nga na bangaka moninga mwasi te nga na mwasi penza obengi nga na telefone ogrimase nga papa mama
obenga téléphone grimacenga topesani rendez-vous place tokutani tobundi na ye awa bapesinga rendez-vous na moto moko boye ayelinga balo yenge na téléphone na osala direct pas comprendre que na quartier na ye donc na ye na quartier na ye na ghetto na ye dans terrain yango bomoni terrain habite ko bunda nde awa bomoni place to bunda d'ailleurs muta pesinga rendez-vous awa na terrain o bomoni place o nde naza na direct boye azolanda direct oyo na like dans la salle direct pour mona penza que grâce mbize nga na bangaka moninga mwasi te nazalaka na makasi nayebi kobeta likofi penza hey bomoni oyo a Paris te na 91 po soki na 91 peso na bengi pe bapeti nanga ba wesh ba 91 awa ba fan nanga ba wesh ba okita bomoni albite ko bunda awa albite ko bunda wapi awa voilà donc direct ko sala donc na yebisi mama ngana fanda na Paris soki na longwe Paris na ye 91 soki tango to bunda to tie penza direct na ngai bato ba mona nde to bunda ba yeba peke grâce mbiza zaka mwasi penza solo elombe penza aza monoko maza pena makasi eloko nzoto esalaka eloko nzoto esala bomona nga te o naza mukie te koza mukie ngolo bateke oza makasi ozangi makasi naza makasi na kati na munene oyelanga loyenge na telefone oyelanga loyenge ba show pourquoi bino basa Paris bolobaka ebele na telefone na ye rendez-vous na yebise ke nga na olongwa Paris na ya 40 minutes na 91 eye ndakaka direct penza ekozala penza direct ninga zotela nga comprendre déjà grâce à ça na mabele na ba petit na nga ba wesh na 91 na ba petit na nga 91 ko ba wesh na nga ba fan na nga ba wesh na 91 awa na ye penza na ghetto na penza na ghetto penza na ye na ghetto donc on se le penza non se le penza na fan de penza na terrain na la ti survet na ti ensemble à survet donc na la ti survet bomone na zila sabino biloko na la ti donc na préparer penza makofi bitumba lelo non ça délire penza lelo non sepelisa bato nako bunda bomona bato na internet bomona ka bato ba yuma ye alobaka te to ye le show eloko nzoto efanda eloko nzoto efanda na Paris te bomona bien boza na ba peut-être bo kansaki na 91 frérot ici on est où? C'est quoi où? Ici c'est quelle ville? Ils sont juste. Voilà, 91. Ouais, tu me filmes pas là, j'espère. Non, je me filme moi. T'inquiète. Ici c'est 91. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, Boyoki, Nazan na 91. Boyoki, hein? Voilà. Nazan na 91. Bozela, Azoya, Bozela, bon, mon a spectacle. Grâce mise à Obunda. Na sala badeli na nan bat mamona te. Biloko nzoto vanda penza biloko na lati surveille bomonde na lati na blende na la sabino nde na lati bozela na lati bomoni na lati soutien bomoni soutien na lati soutien na lati t-shirt bomoni t-shirt na lati surveille na se botala na se na lati basket na pantalon surveille bozana la sabino na lati coupé bomoni coupé na lati coupé na lati na pantalon na ye penza bitumba mwana mwasi fo ningisaka nzoto omeki nani makofi pe lelo na obunda na sinye penza nga moko